Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre humble servante Naomi Moussaï. Boyo kaka elobelia malembe, tout ça vraiment na douleur. Sangwe libiso lokola kake, tout ça na matanga. Il y a artiste na biso Mindondo, Solange Mindondo, tout ça vraiment awa. Sangwe libiso lokola kake, non l'accès beaucoup na ba image vraiment. Ndenge les kake jo bat bayoka sango artiste baya qui vraiment tout ça awa beaucoup landapé ba interview beaucoup mon ndenge. Nini bat bakoloba pona matanga ya Solange Mindondo bino so bolanda biso de partout vous allez brancher ce côté connecté vraiment na chaîne na biso Libanga TV, Canal Futur One, Canal Futur News vous allez vraiment brancher voilà. Bon, on a balancé les bino images. Tant que sangwane ya ki ndenge ba artiste ba ya ki vraiment ebelé. Moni ba artiste ebelé, bon moni présence ya ba mama linga, présence ya ba tout vraiment ebelé. Ba ye pour na compatir douleur oyo ndenge comme libiso kake oyo libiso vraiment donc to yebite ndenge nini monde artistique ezo donc toujours couper la vraiment ba artiste ebelé makasi tout ko couper la artiste na biso Mundori, touti kotozi sous koku fait la Solange Mindondo, a outi pe koku fait la maman nae il y a 4 mois passé, maman outi koku fa mais sous ça koku fa voilà bolanda interview. Babenga vendredi, yenda landinga na sima. Babenga vendredi na kekuna na lali kuna ti samedi, malade ya ko makasi dimanche. Loboko comme des os les passe. Na mi ayo ko makasi malade comme malade makasi. Ako kasuko lobate na tomboli na mimi na ken église. Ba bondeli l'église mobimba. Ba loko zela volontaire nzambe na mimi l'hôpital. L'hôpital na terminus ba kokaji ba transfert na mama emo. Na mama emo tokende lundi ayo ko fa mardi na 5h. Bon boy mine Mindondo ba na sala na matanga bato na zanga te on sa protocole mais to la zema si mobile. Ou a besoin de sunga biso nzambe a opambola numéro na téléphone eza 085 44 11 031 na bandeli sous 085 44 11 031 nzamba pambola bien merci. Merci mille. Merci. Na matanga ya artiste na biso Solange Mindondo toza na sa petite sœur nae a expliquer biso ibandaki ndenge nini ti komake Mindondo akufa bonjour toye na matanga awa yo petite sœur nae ko expliquer biso ibandaki ndenge nini ti koma mambo liwabwe. Merci Mindondo azaki kaka liboko pasi Mindondo abilité na liboko pasi wana tomekaki kopesa ye bakisi mais esungai ka tende basala ke bamema biso na mama ye motongo batindi biso na mama ye mo par après na 5h30 docteur tanga benginga ayebisinga no Mindondo atiki biso problème a Mindondo ezaki ya grave o esali ke ayemema ye na sa mabele nere katana qui makile bandai kobima et puis problème ya rien nde ki kobima nde sali que Mindondo azala lisuna bisote. Voilà petite sœur nae kombo nani bat ba olanda biso ba yeba kombo nga kombo nga Valimido siko liboko wana ezaki koze na nini tia banjoka liboko pasi ezaki nini mutesala yaki ayo liboko pasi bon liboko wana akendeka juste répétition da banda ekobina a glisser de salai ke liboko ane banda passe par après liboko wana nde mutu ya ki osala ye AVC. Ok, merci na bino so bolanda ngai mais est-ce que ba programme déjà ba tu programme ya matanga ndenge nini ezala bon na minute yo toza ata na programme moko te mais bazoki kolongole lelo na mama emo po bakotisa ye na ngalema jusqu'à là non bapesi biso programme te tozozela programme et uta na RTNC na groupe Salongo nde to yeba programme nyos. Mais est-ce que présence pe ya bandeko na ye ba artiste et comédien bazalaki awa lobby en tout cas lobby awa ezaki mutu likola mutu donc mutu tout o asala ka théâtre ba président ba groupe bana ba groupe bango nyonso bazalaki biso nanda kuto banda mona eka Mindondo kaka tantine Solange mais azalaki mutu ya na famille artistique na mutu nyonso lobby azalaki
Voilà, merci Nabino Nyoso Bolanda Biso. Merci Naba comédien Obaza qui peut présent, qui Kolanda, Solange Mindondo, Tobi Ka Mindondo Sali Mingi des prix groupe Salongo. Donc atiki vraiment vide Mingi na Katia RTNC, na Katia Kinshasa, na Katia Congo Mobimba a travaillé vraiment belé. Mon message na oni nyoko kopé sana bat Bolanda Biso na moment. Un message ongana ko pesa kaka na ba artiste nyonso na batu nyonso bolinga ki Mindondo bebi ke Mindondo asali ya mingi Mindondo a commis histoire ya ebele Mindondo abimisi bana mingi elo ongana ko senga bolola ye na honneur bokunda ye na honneur bolakse ke azalaki mutuya parce que to perdre baoba même biso na famille même na vie artistique bo perdre mutu munene elo ongana ko loba kaka bolela ye na kimia bolela ye na esengo. Voilà, merci. Voilà, tout le monde peut présence il y a Miko Neymar dans ses awazé quoi mais azay sous et pas dans il y a awazé quoi té et na zoye moi liloba et aloba moi liloba moko pour na il y a maman Solange Mindondo. Voilà, bonjour Miko. Bonjour na bana potunyo so Bolanda Biso partout dans le monde entier sika bozui biso donc bozui biso na poka bonsoir. Bon après-midi, bonjour donc toza na sango ya mawa babi to lela na bato bazo lela to seka na bato bazo seka donc ya Mindondo ya Solange za ya moko bon nga za ibanda mwana muke na za ipe mwana muke na Holanda ya Mindondo do so ibandi pe ba maboke ngali ma RTNC to bi ke to bouger biso nyonso nga kuna za na nzimna ba mozo ko beta kolinga mibali nyonso donc yeki théâtre mo basaka bali pati wana zaka ya kindoki soka nzembo na beta ti lelo nga so ebeta na bande ko banga to na komisiko mo mokolo pena na bite na ko banga banga nzembo wana te na yeki moko to ngo mo na ko ma danser so na ki RTNC na passer mission pa ya mami lelo mo na moni Mindondo siko mo na ka un esprit wana ya kotala ka pour moi la artiste azana ba somo moko boye donc tonto bengi ba biso nga pona nga funa bengi pe mama lutumba na biso ba bazaki batu moko boye autre ko négliger te donc o biso to tel mais tant que ba artiste na place des artistes ezana ba kombo ya batu auto senga kutu te toza na culture et art donc il faut botinda bato basenga ko koma ba kombo ya ba artiste donc ba kende ko koma kombo ya Mindondo pe po pesa biso ba koma kombo ya Solange Mindondo ba koma on a place des artistes pour biso moko pe ba artiste tout le monde a noté bazu ya na biso na valeur bazu artiste et comédien moko bo na valeur lokola ba artiste bello ba kombo la bango ezali wana place des artistes en tout cas to senga na bana potonyo so bo soutenir biso RTNC za chaîne o munene to luka te to zapemba mo to ta Congo Promo TV ne to ta ba canal Futur One de tout à ba merveille ba solution total en facilement de tout à Congo to nota RTNC donc Mindondo za muto to luka en tout cas to na posa bino bato bolo ba ketinda code yete non poste no ba pesi me yete me oza pro mama tanga to sengi mbonga fetite me to sengi ke no bato nyonso ba yebi pe ba groupe na bango e koko sunga ayika na groupe moko te ya théâtre zaki na groupe ba ballet avec des akobina o to ba donc to bengi pe danseuse na mpandi mo bo groupe ba ballet o esila raté zala kaka o eponaka HT ya za ko binango kaka donc bo soutenir biso toza besoin lisungi donc so bo soutenir biso bo sungi biso na moi mike ndenge zala kaka sami makwala bo aider biso papa JP Aloma ngongo bo aider biso pena na Bruxelles ba na Bruxelles nyonso to besoin lisungi na Sandrine Mukawa bo aider biso Solange et toi la femme selon les cœurs des deux so bo sungi biso Zigino en tout cas et ça la biso bien vraiment merci. Voilà, merci ton moni peu présence il y a des comme sous ah bonjour relation nini ozaki na Solange Mindondo to moni présence na awa to habite az artistes ayebana partout mais de fait que au déplacer au yé kolela na bat bazo lela awa il a déjà moi bolingo mo boy ngesenga passer pour ne to mona na TV atiki biso to mona souté et c'est un passe na bi funa ko maka wana puna passer na et danseuse na ki ko ta futila na lemba. Mais je n'appelle pas mon mais tu es na bifuna ke monaka et c'est ma passe. Voilà, merci vraiment tout le monde va présence ya batu moi mingi bazo lela na biso elongo to perdre vraiment trop et koti na kati penda ya RTNC et koti vraiment na monde artistique donc l'artiste va perdre vraiment pourquoi kaka ba artiste bazo perdre to tu kalaming te to tu kolela papa Mundweri mais lelo sous tozo lela Solange Mindondo vraiment to sengi
batou au bazan na bonne volonté ba soutenir vraiment et bembo et les cas vraiment na kimia donc et les capenda bien né tout monde ba musicien ba sala ngopinda na mama Solange Mindondo artiste mort mné na sali pe mingi na katsa Congo donc surtout zanga batabou vraiment et ça moi passe na motema voilà na pesi mbote na bato so balandi biso opoza motema bolingo au soutenir vraiment matanga o eleka bien voilà bye bye.